Le Fils de Dieu est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Komiko bima polele Yesu akumama Yesu akumama 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 Yesu akumama 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 Yesu akumama bonganga ekomiko suka komiko pola bandoki bakomiko kwea kokoko nyonso na se Yesu akumama tozali wana mpona kosambwisa satana kometre mal à l'aise. Yesu akumama Yesu akumama Yesu akumama Yesu Kristo di owandi Yesu Kristo di owandi owandi la owandi likambo monene nani akokani na nzambe oyo biso tozali kosalela azali te baninga azali te baninga azalite kamoda mamba la loja Yesu atombome la wembo nyama Yesu atombome la kakatokombe Yesu atombome chisola atombome esambi atombome atombome chiso atombome sake fula analengo aleluya amina bokoko nyonso na se soloka nyonso na se kutime nyonso na se tradition nyonso na se. Est-ce que c'est vrai? c'est vrai justement likamboda mamba chiso atombome chiso atombome chiso atombome Yesu Kristo yende mokonzi ya solo na Kinshasa Yesu mokonzi ya solo mokili mobimba bakoyembela ye mosusu azali te mosusu azali te mosusu azali polele ata babomba miwapi esose komiko sila mapapu komiko katana komiko kwea bolumbu na ntongo koyebana effectivement akumama